Église Centre de foi Bazak organisé Convention des femmes sans limite Kobanda le 24-29 mars. Thème Nango Ezabongo femmes stables et couronnées. Aimé Kachimanga a pesi ba précision et longona héritier Mapinde. Église Centre de foi aye lisusu na confère, c'est-à-dire Convention des femmes sans limite Oyo Ekosalema Kobanda le 24 kino le 29 mars 2020. Thème Neyango ezali bongo femmes stables et couronnées. Bosimba kenilulu oyo ekosangisa ba orateur minene bakouta bisika na bisika po na kotia ba mama sango malamu na bokonzi na nzambe pe kotalisa bango nzela nini esengeli bayeba na kolanda. Bosimba ke couple pastoral Faustin Ikaka ya Centre de foi bango nde bazali ba hoti ya milulu. Tokozali susu na Dr Philo Liki ya Église Arche pe Ani Kondo wa Kondo ya Sebeko. Bango wanande bakote ya ba mama pendant 5 jours pour na kosunga bango na makambo ya ndenge na ndenge, c'est-à-dire du 24 au 29 mars 2020. Boyebo simba lisusu ke animation et kosimba mana mama Micheline Chabani elongo na sœur Dodo Alimasi bango nde bakoningisa mbende ya bokonzi ya nzambe. Adresse Ezasemoko, avenue Équateur numéro 14, commune Yalimete résidentielle, référence école Massamba. Yangwana vraiment na bengi bana nzambe nyonso, na bengi ba mama, na bengi ba jeune fille, na bengi ba ndeko nyonso dans le Seigneur. Toya ko assister na convention oyo eza vraiment malamu pona biso tozala béni. Po bazolo bela biso mwasi oyo aza stable, aza nde mwasi oyo akozala couronné. Je pense que tant to robima na confère na convention na biso mutu nyonso akozala na couronne na ye na mutu na ye. Vraiment na bengi si biso nyonso toya ko assister na convention oyo. Et pour na biso bana ya Kinshasa, bana Brazzaville, na ba province nyonso partout aux ali, na ba commune nyonso, en tout cas toya ko assister na conférence, eza vraiment malamu partout toya nzambe akoyeba na kopambola biso. Tika vraiment nzamba pambola yo, oyo vraiment zui likambo en cœur pour na ko participer nzambe amona. Pour na bokolongo no bwanzoto ya bana na bino équipé mikolo pe baza komela yango poto New Protivap Alain Kalonda Njate Stéphane Kandi reportage. Yena zoko ya bien. Bébé pro azoko ya bien po ayeka Protivap. Toyebisa kibino poto Protivap ti lelo nanu ezui concurrente bota la bébé pro ndenge azali kokola kitoko nyonso kaka po apona Protivap uta bomwana. Bandiku naza kupesa bino Jean-Pierre ya mwana oyo. Bébé pro banda kuma kuria aliaka kaka Protivap. Butala ekola linai. Protivap kitoko na miso elengi na munoko misala na nzitu ya bana. Pona société ya santé ya bana esengeli baliaka poto Protivap. Na aussi 100 fois ya pamba okoki kosombela bébé na yo chasse moko ya Protivap eza lisusu ya kobomba te bokokuta Protivap na ba boutique ba wenze pe ba supermarché nyonso. Ndeko na malika mimi mwa ezolela makasi bo ezolo kantina balabala. Yeka boye alia na pasi mwana oyo. Mwana ko lia la pasi te est-ce biloko azolia oyo azosepela nango? Protivap eza toujours ko continuer musala na yango ya santé ya ba bébé pro, croissance kitoko, teinture kolobate, bakisa force physique. Tala lelo yo, bébé pro akoli malamu po aliaka poto Protivap. Bina kuna chimakate. Aha! Bitso nyoso toko bina dansa ba bébé. Toke, baya bayi yango, chante kitoko nchoto makachi. Mboka mobimba, echita ingi yo. Ha! Protivap, poto kitoko pona ba bébé pro. Eric Travel, agence ya assure oezali kosunga population congolaise na ba démarche ya ndenge na ndenge pona ko bembuka na mboka ya bapaya bokoki pe ko banda ba démarche ya passeport kaka na $200 ya pamba. Nathalie Kaila Kapenda, Alain Kalonda Njate, Tom Mwabi Mobombo. Jizo, odele mino na kwe, osali no lokote, otokino kutute, na pete kaka bongo yope ba pesa ya. Offre ya passeport et je continue. Na ba cyber café Rick Nyonso na ba agence Eric Travel Nyonso. Tolobi boy. Toza lelo na posa pepe congolais Nyonso. Azwa passeport na ye. Offre ou ya passeport otie yango non seulement pour na bateau bazo na ba voyager.
monter à passeport ça $250. Le biso to sali promotion oyo et sur ba nyonso bazanga ba passeport ko yana $100. Biso ba accès yo mbongo to sali yo passeport. So ba accès mbongo malem aussi to pesi yo passeport. Donc passeport à crédit ils ont continué et petit kali libela offre autre. Donc to bengi bino bato bazana difficulté à passeport. To ana posa mutu nyonso za na carte d'identité na passeport na ye. Yango passeport wani facilité au permettre yo au sala ba démarche même ya voyage. So ko ngo kende même na Brazzaville Angola et permettre yo aux ala nango. Donc toujours continuer pour aider le peuple congolais. Pour aider le peuple congolais. Donc toujours continuer à payer nos passeports à crédit na $250. Au fouti $100, même $120, même $150. Biso to salé lio. Ou etikali au payer après les au passeport na. Donc to bengi bino nyonso peuple congolais. Bo yebi ingénieur Eric azawana pour na souci na bino. To yebi que peuple congolais a difficulté ya bon ya ba moyen. Ne biso na souci wana ya moto zo aider bino. Agence Eric Travel, boyebi yangoza déjà partout na Kinshasa. Na limité 11e rue industrielle, mosika tena INPP na changu pebo kokuta agence Eric Travel, oyo ezwami na entrée kimbuta na ngambu ya Masina na Victoire Awa en diagonale na district ya la police, mosika te na arrêt ya Kingabwa Izam point show na rond-point Ipen ezali wana bokokuta Cyber Eric bongo na Kitambo magasin wana pe ezali. Désormais, Fly CAA ezongisi bavol na yango ya ville Kananga Mbandaka Pekindu. Bonjour ma précision à travers commentaire ya Alain Kanondanjate dans Mwabi Mobombo. Compagnie africaine d'aviation Fly CAA na mokuse ezana isengo ya ko annoncer bino ba reprise ya bavol na ye na ba ville oyo Mbandaka Kananga Pekindu. Désormais, Kinshasa Mbandaka 3 fois par semaine, Kinshasa Kananga 5 fois par semaine, Kinshasa Kindu 2 fois par semaine. Avec 3 nouvelles destinations Oyo, Fly CAA est passé bongo na 9 à 12 villes na République démocratique du Congo. En tout cas, Oyo est confirmé que Fly CAA azalaka toujours à l'écoute ya ba client na ye et surtout na idéologie na ye ya spécialiste ya Congo profond. Pour na ba détail topé koyeba mingi bobenga na ba numéro Oyo plus 243 82 00 2600 plus 243 82 00 2601. Bokoki pe ko consulter site internet www.caacongo.com. Topé lisusu boleki na ba agence ya Fly CAA oyo ezwami na ba différents coins ya ville province ya Kinshasa. Fly CAA spécialiste ya Congo profond. Salle événementielle Inter New Foncobel et Sika Monene ya Kitoko et pas wapi bokende bokoki ko kende plutôt ko lekisa ba bon moment topé ko célébrer ba anniversaire conférence classe P qualité ezalaka kutu lisusu ya kolobela te Michael Brustoto Stéphanas Kandi. Luxe, élégance, beauté, oyo boyo kakana sango beauté le sikela laka. Yango yo, seul événementiel New Foncobel. Seul événementiel New Foncobel et yiko clôturer ma solo ya basal. Oh, sal wana kune zalaka soki pe spécial, c'est yango mopandi e Pola Nzombo. Nzambe ya basal nde Foncobel, beauté la bino moko confort pe classe. Eza cause la bino pour un événement nyonso, mariage, conférence, réunion, ba cérémonie ba anniversaire, tout ba célébration moko. Botel la bakiti, engaye, tapis rouge na pointe, climatiseur et lenda, kotoka awa bossana, et bongo musique, engaye, awe zalakande konono na konono, groupe électrogène pezali, pas d'inquiétude de ceux qui courant ekei. Yo gelange lokoyo, pour na ba marié, bozana 48 heures mokoka, ya chambre après mariage. Pose seul événementiel New Foncobel na avenue 2e rue numéro 5 quartier Kimbangu. Référence eza entre station Bongolo pe avenue Force sur Kasavubu côté Kalamu.
bozela kutu te. Ah, sali nyufo kobel, sali elengi, opesi devoir à domicile. Simons Plaza City, cité d'ambiance, site moko ya bilengi, bazali ko bengi sa population congolaise nyonso bokende kolekisa ba bon moment, surtout ba maman elongo boko la clôture ya mois de la femme le 30 pe le 31 mars. Michael Bruce Toto apesi ba précision. Événement et si le jamais na Simons Plaza dit boya ko célébrer le 8 mars. Engaye ko banda déjà samedi le 7 mars, masolo e bandi déjà et bongo dimanche le 8 mars na journée de la femme ba mama tokutana awa et bongo clôture ya mois de la femme et koselema le 28, le 29, le 30 puis le 31 mars système ezaka kayali puta bosimba ke réservation espace eza $15 en francs congolais boza na 10 billets ya kokota na site plus ticket moko ya ofele na piscine pe biloko na bino soki bomemi e kokota nango ofele kasi masanga libona nde kota jamais. Piscine eza na 6 000 francs, 4 000 francs pour la bana à moins de 12 ans, 8 000 francs piscine VIP. Ba jeune sur bana eza na 1500 francs congolais. Ba cérémonie na bino nyuso bokoki kosala yango awa. Mariage civil pe coutumier, soirée, anniversaire, collation pe misusu, réservation awa nde eza obligatoire. Plaza Panzan Teke. Ososoli ki élément epesi biso nzela ya ko boucler complètement présentation info lingala journal à peuple pour la peuple ya pokwa lelo bolimbisi po tozalaki en mesure te ya ko salela bino info ya ba journaux batata ba maman na sima caméra pona ba image ya kitoko bozali kozwa tozalaki na Tom Mwabi Mobombo édition ezalaki Alain Kalonda Njate supervision héritier Mapindemi Michael Bruce Toto na montage tozalaki na Narcisse Tambwe coordination Antimos Munduku Mbobo tika na malamu kimia na nkolo eko bako umela na mabota na bino nyonso bandeko bazolanda biso partout. Au revoir. Horizon eza programme ya fidélité ya CAA. Yango nde epesaka nzela na ba client na ye oyo baza inscrit ya kozwa ba point na tango nyonso oyo bakobanda ko voyager na ba avion ya CAA. Boye longo kaka na ba point oyo ozalaki kozwa ekoki kopesa nzela ya koganye billet ya avion ya ofele ba promotion spéciale oyo eza kaka pona ba membre to okoki kozwa ba avantage ya ndenge na ndenge epai ya etuluku ya ba partenaire ya CAA. Boye bake eza na ba catégorie ebele ya ba membre okoki déjà komata kaka na ebandeli na inscription na niveau ya wenge okoki kokuba na niveau ya cobalt soki okomi na 5000 points sima okoki koleka na niveau ya or na 15000 points pe diamant kobanda na 30000 points eza na ndenge mibale ya ko s'inscrire na programme na biso ya fidélité ya liboso na nzela ya site internet na biso kende mbangu na www.caacongo.com sima beta esika bakomi créer mon compte sima remplir formulaire o ekobima lolenge ya mibale ya ko s'inscrire na programme na biso ya fidélité ezali ya ko remplir formulaire oyo bakopesa yo na kati ya ba avion na biso na ba point de vente na biso ya ndenge na ndenge to na ba comptoir d'embarquement na aéroport sima inscription na yo nde okozwa notification na nzela ya SMS to pe email oyo ekopesa yo numéro na yo ya membre nzoka soki ozwi message oyo te otindeli biso message par email na horizon@caacongo.com to obengi na numéro oyo 082 000 2750 pona kobakisa ba point ebele kende na point de vente CAA na tango ya kosomba billet pesa mbala moko numéro na oyo ya membre non na prénom ndenge kaka batindelaka yo na confirmation soki obosani kosala yango na achat okoki kosala yango na comptoir d'embarquement na aéroport okoki kotala solde na yo na lolenge mibale liboso okoki kokota na site internet na biso pe okliquer na lien mon compte na page d'identification okomi numéro na yo ya membre pe okomi mot de passe boye okomona ba point na yo na likolo na côté gauche pe na droite lolenge ya mibale ya koyeba solde na yo eza kobenga biso na numéro 082 000 2750